Kolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Olá, povo de Deus. Eu sou evangelista Pedro Mussoro. Vim para anunciar que temos um evento religioso para a glória de Deus e para a nossa bênção. Desta vez, Jean-Paul Mayata de la Foi, da RDC. A fé produz milagre e testemunho. Desta vez, a causa da fé, a cause de la foi em Luanda, Angola. Bana notre père bana CFC bana Codef tango yangoyo botuna nga papa rabi mavinga likamunini tango yango ekoki ndena loba bokoto toza awa na aéroport du 4 février toza wapi toza na Luanda na Angola précisément na Luanda wapi sika to na aéroport poto yamba momu na kolo le révérend pasteur le évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres le pasteur de la foi. Oui, il faut comme parce que rendez-vous sacré est dimanche oyo le 5 mai na Atlantico à cause de la foi sous un événement à cause de la foi oyo nebsibino bana Luanda baza bouger Luanda ningani mboke bouger pona nini atterrissage il y a évangéliste international le pasteur de la foi oyo azokoma Luanda lelo bo mona déjà bana notre père bana CFC bandeko bayeko yamba biso bayeko yamba momu na kolo awa ngana yaki avant loko Jean Baptiste pona bongsaka terrain momu na kolo azokoma lelo toko sa ba interview bo mona atterrissage na bo mo ndeni ba yambe awa toko kenda na to tambuli Luanda peut-être toko ma peine Atlantico peut-être toko ma peine Atlantico déjà lelo ba délégation première délégation yaki déjà équipe à presse, il y a CFC, tous déjà. Awa. Merci, l'évangéliste Mosolo. Merci, l'évangéliste Mosolo. Moussa les osama qui toko, bataboué, 5 na Congo, Mboke Bongi, pour Moussa Nzambe et la thème Moussa Nzambe sama qui toko. Tous à un aéroport, na papa Bogo Sanderson, papa Raïs Kangi, papa Bandoy, Bandego Nyoso, tous à une équipe complète, bon, mon interview, bon, mon atterrissage à mon Nakolo, Tokoba, reportage. Ben voilà, l'aéroport du 4 février au Luanda. Aéroport peut être Kalaté, Bazo Sundulan pour Bazo Tonga déjà aéroport Moussous. L'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, Azo qui était là. Nasimananga, tous un pasteur Pedro Louye, pasteur Oyabiso, CFC Luanda. Tous sur l'ana papa, bon tous les détails et ça moi bien. Tout quoi interview bandeko nyoso bazawa, bakoloba. Pai. Botard. Ya, muito botard. Ya. Tous en aéroport awa, tu es ça non nini lelo a. Gloire au Seigneur. Tous en aéroport ya biso ya Luanda awa 4 de février. Et pas wapi toyeko yamba basali ya Nzambe. Bandeko na biso pasteur Jean-Paul Mayata, pasteur Herbie, Mama Rita, Papa Fiston Basende, pe Mama Esther Yembe. Baye bazwaki mbela epai na Nzambe po baya kosala mission na tango oyo na Luanda awa. Raison de biso toyeli awa na après-midi oyo na libota nyonso ya CFC pe bandeko ya Casa Vida toye biso banso pona ko lakisa considération nino tozanango epai ya basali ya Nzambe kotombola Yesu Masi ya Nazareth oyo apesi biso tango oyo na après-midi oyo. Yebsepsonano programme ngo izandenge nini pasteur de la foi ayeko sa nini suna Luanda. Matondo mingi epai ya Nzambe mission epesamela biso ya kokende partout dans le monde
côté à Sangomalam. Pasteur de la foi aye na Luanda côté katoko sombate ko régler ba quantité mais aye côté à Sangomalam. Po ete Yesu Masia ya Nazareth alubaye na biso ete eza na bampate mususu baza libanda ya ndaku pe libanda ya lopango o esengeli sango malamu ekomela bango po bazonga na kati ndako ya tata. Yango nde tina libota nyonso ya De La Foi TV, ya Parole Vie pe ya CFC eye awa na Luanda pona komemela bana ya Luanda, bana ya Angola sango malamu ya bokonzi ya Nzambe oyo ekomi pene pene pe ezali koya. C'est-à-dire les 5 au dimanche au Tozana Atlantique. Oui, dimanche oyo nde eza première activité oyo biso tokosala awa, première activité évangélique oyo tokosala awa na Cine Atlantico. Pe à partir ya le 8, le 9, le 10, le 11 pe le 12 tokosala na siège ya CFC awa na Angola to na Luanda oyo ezwami na Bairo o Jaenda à partir ya 15h. Donc bande kopé auto kutana bango na Cine Atlantico milulu na biso ko banda 15h juste. Kuna entrée eza ofele. Donc to futa les bazo tuna to futa combien? Yakaka na kondima na yo. Soko ye na kondima na yo ekutani na kondima o eza pa mosali Nzambe pe epakolami o eza kati na ye nde ekopesa yo résultat. Tozana droit d'entrée Yesu Masia sa futela biso on ekulusu yakaka na kondima po ozwa miracle na yo. C'est ça. Muito obrigado. Merci beaucoup pour nos bino papa. Voilà, tozo koba na moi maman na mpandi et boa tarde. Boa tarde. Eu falo português ou lingala? Ngai, eu falo português. Português. Mas entendo lingala. Pode falar lingala, eu vou responder em português. Ok, abin ayoka lingala. Ngana tuna lingala yalo bana português. Yebisa bisonanu nini memio awa na aeroporto a 4 de fevereiro. Bem, eu sou a Santa, irmã do CFC Luanda. O que me trouxe aqui é a recepção do servo de Deus e a sua comitiva, o Papa Jean Paul Mayata. É uma pessoa com quem eu tenho muita consideração, um grande servo de Deus e a sua equipe, o pastor Herbi também e as demais pessoas. Então estamos aqui para dar esse acolhimento, né? Porque eles merecem essa consideração e dar a honra que eles merecem como servos de Deus, né? Ok. Activités no les 5 au dimanche na Cine Atlantico, o Yepsi Batunini o Holanda biso. Bem, o que eu posso dizer é que venham, não vão se arrepender, é sempre uma bênção estar na presença de Deus. Estando na presença de Deus, nós não perdemos nada, pelo contrário, nós saímos a ganhar e que Deus possa responder às vossas orações, que possa realizar os vossos pedidos, aquilo que realmente está dentro dos vossos corações, que possa ser realizado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que é o Deus que o Papa Mayata e a Igreja CFC servem. Ok. E kofuta comer por na okota? Tofu telotes, alfelé, tudo grátis, é tudo grátis, é gratuito, não se paga nada, será no Cine Atlântico aqui na Vila Alice, é gratuita a atividade, como servo de Deus, o nosso reverendo Papa Luieye disse, venha só com a tua fé e com base na tua fé, com a fé do servo de Deus, tudo vai correr muito bem. Obrigado, obrigado. Posa go bakisa português me malubezo suka toza na aéroport a 4 février bande umsuba mpandi kuna nakenda na tuna bombe internet solo les saga be weba notre père weba bana notre père en direct de Luanda l'évangéliste international na Mosago Labino international ayeko yamba tata tokoba reportage na sur les révérends pasteur azo kitakalate tokoba reportage na biso.
Eh bien voilà, là c'est l'arrivée de l'évangéliste Mosolo, l'initiateur, l'organisateur même de ces grandes activités qui est arrivé. Voilà, ça fait du bien. Voilà comment les gens sont joyeux. Tout ça, na aéroport, il y a 4 février. Et pas, Botarde. Botarde, vraiment. Bonne santé, papa. Tout ça bien en Angola, bongo bino. Tout ça va très bien, tout ce pays na arrivé na yo. Il y a une perception dans nos journée à l'élo, ils ont connu tout côté na aéroport. L'élo est le 5e mois. Toye apona koyamba mosala nzambe Jean-Paul Mayata yende tozana yepona journal le 5 na sina Atlantico. Vraiment tozana esengo makasi ya koyambe na Katangola tolobi na e bienvenue. C'est-à-dire le bienvenu. Merci beaucoup. Activités amenées, je sais que nous avons une émission sur la Mouzindo, mais tout le monde a organisé pour arriver à l'homme de Dieu. Et puis, tout le monde a combien d'Atlético? Non, activité pour la gloire en Zambé. Et ça, activité où les messages sont déjà partout dans le monde. Cette fois-ci, ils sont en Angola, ils ont grâce. Et ça, pendant il y a un kwanzate, le kola un kwanzate. Et ça, pour le komo nzambe. Il y a un autre ben sabana nzambe belé, baya penda pour nzamba sur le komo. Donc, ils allaient à cause de la foi. Donc, la Bible dit la foi produit les miracles et les miracles produisent les témoignages. Il faut que belé, tout ça na posa na bino, peut tout na sengo, ya ko sambela nzambe na biso na mokola le 5. D'abord chiffre 5. Allez chiffre ya grâce. Vraiment grâce à nzambe eza pour na biso nyos. Et Dieu vous bénisse. Ah ouais pas. Eu parle portugais? Si eu falo também português. Mensagem em português. Epa, bem-vindo, irmãos em Cristo. E queremos vossa presença naquele dia de 5 de maio. Deus vos abençoe. Deus abençoe. Donc tout ça, on est venu da suka et zande makambu. Wana évangéliste Mosolazo kitana yazo kota. Tochiko so na zande komoko wa. Boa tarde. Limsanga na lobana lingala yo kenoga português. Kozo sa nini awa? Não, estamos aqui a esperar o nosso pai, o homem de Deus poderoso, o pastor de la foi, por a causa da fé. E por isso estamos aqui no aeroporto 4 de fevereiro. Bon. Nini motivagon au pasteur de la foi pour passer en Zambie bon. Les sans polémique, mais on sentit que tiki ma ba cop na tiki ba faire ou ya wa ngane bio homme d'affaires. Ah bah oui. Não, o problème é que a motivação do nosso pastor que o primeira coisa é meu velho. O primeira coisa o pastor, mas é meu velho. É meu velho de muito tempo da banda lá no Congo. Nos chama naquele banda aí que chama Njili. É meu cota de muito tempo. Mas como eu já estou aqui em Luanda, eu vivia já aqui muito tempo, epa, com essa alegria que eu tenho para vir a receber o nosso pastor, por isso que estou aqui. Les 5 men à Atlético, o Kozalawana? Não, dia 5 estarei lá e vou estar lá porque é uma coisa que vai fazer lá, uma coisa de grande, uma coisa de verdade, porque muita gente não sabe que e a grandeza do Senhor. Muita gente não sabe a grandeza do Senhor. O Senhor é nosso pastor, nada me faltará. Todo mundo em Angola, Luanda, venho para receber o poder humano do Senhor, do Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado. Tozala, moi basana nzambe bazoya homme d'affaires nene na Luanda bozomona boye. Merci na maman Joséphine papa ti ML de Paris, maman Diago na bosano te na papa, merci na no maman na biso na papa Fisto Basende tozana bango awa tozana bango esi no makambu suka na mon pasteur Georges Rabi Pazana to mega sko tuna basana nzambe après to kitaba na nzambe bana CFC Luanda tozana bango awa toko ba reportage na so arrivé à l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres le pasteur de la foi na Luanda na esi mneza suka au Pesimboa aboina.
libanda kuti ba police ba olika kuti ko pesa biso ete po na cadre aéroport amboyema mabe mais pas pesa to kene na yete bazolinga ba pesa ote po sino te bazo ba tia mobulu wana ndinga osakana donc bazo sécuriser po kimia ça sécuriser do po kimia ça OK namoni pasteur évangéliste Mosolo aza déjà wana évangéliste Mosolo aza wana mwasi na ye et puis tozana bandeko mosusu prophète Fortina aza wana donc délégation eza pena toza ebele boyeko yamba pasteur la fois pour les 5 mai on les 5 mai donc il y a tel type ko ningana et ko ningana pena makasi ai toza na yebike na zo sous air moto tana la police est moi en charge mais à tel misi mutuna minute ebele fallait ba libérer ya moi ba libérer po yabi matala kaka ba libérer ah muteya jeza aza mutu mususu muto pero mususu taka nyonso ba bimi mais ba kangi de la police ba mo bandi ba sa la sécurité donc biso ne to aboye to kan mo na boka l'état ya ngola la providence la loué Fortina Kiaku la police azuma kamba policier bazoya kaka ta kuna ba policier bazoya takuna ba policier bazoya pour la sécurité tala ba policier donc sécurité zo baksama au 50 arriva momu na kolo le pasteur de la foi la police yemo azuma comme cher la police donc le président c'est bengi awa donc il mosala nzambe donc face à la cadena la police bon donc déjà we ban Amigo, vamos colaborar, já?
bana poto bana partout bino be bolanda biso toza awa na sidadi bolimsa en portugais na bozuna ka nina oloba toza na sidadi veut dire to na ville ou apesika na hôtel oyo mombu na kolo l'évangéliste international le révérend pasteur de la foi azo vanda za loger awa ndenge to landie to cha aéroport on a David Kibanza moi rapidité to ye mbangu tokomi awa je sais qu'il y a Koti Kalade tokoma toluka mo interview ezaka pour les 5 mai oyo na ciné Atlantico et ko yinda mabe aye awa taka nde to tia aéroport donc ba policier ba zui sécurité ba lingi kutu ko l'examiner tité ba sali yango un peu rapide ba longoli momu na kolo place wana pour que ambri ezala tembo ba sali musana bango to sande nini ba moni bana chef ça mo ba ndeko ba yaka ne belé ba leli fallait pas yamba papa il fallait pas yamba papa mais la police a joué en charge à longoli papa na biso to koki ko sala interview na aéroport donc comprenez que ngobi a ko sakanate donc les 5 awa na ciné Atlantico yaka soko yeto ko rater tozo kota na kati to luka interview tokozwa papa tokozwa pasteur de la foi to lukata pasteur Herbi to luka pasteur Mosolo l'évangéliste Mosolo bien que tozo qui de akuna mais esa moi bien ya David Kibanza na koti na kati to luka l'évangéliste international secrétaire policier na atanga na kokide na kanisi ya Fortina ki aku cap wapi yo bana CFC bo banga te tozala kana poto sa msala ya nzambe pona bino bozo ba information déjà nazo rappeler que les 5 mètres en direct to kota na kati tozana hôtel Zombo les a parmi les meilleurs hôtels ya awa vraiment papa mso Mosolo a organisé ma kamne kitoko ya David na koti na kati olim sanga na koti na kati les 5 mai en Atlantico à cause de la foi. Vraiment, on n'attendait même pas ça. Et l'accueil est tellement chaleureux. Il montre que les pèlerins ils ont déjà préparé. Nous sommes aussi nous sommes bateau. Papa lui, papa Mosolo. En tout cas, Christ a la glorifié. En tout cas, tout le monde accueille. Donc, on était tellement fondus à l'âme. Donc, Dieu soit loué. On était vraiment complètement surpris. Vraiment. Les rendez-vous fixés pour les 5 mai. Justement, les 5 mai, nous avons un Sénat Atlético à cause de la foi. À Luanda, on a et on a le porteur de Christ. Évangéliste international Jean-Paul Mata, pasteur de la foi. Tous en a Bussonius, Banana, Bussonius, de la foi TV, Radio Parole Vie, et CFC Angola, CFC Kinshasa, tous en a mis tous en a. On a mis l'Union de la République pour les 5 à partir de 14h, on a signé Atlético, donc tous en a par le Castétique. Je crois que le message que nous avons lancé, c'est que la FC récupère dans l'église parce que la religion ne sauve pas. C'est Christ qui nous sauve. L'église ou la religion ne peuvent jamais nous sauver. C'est Christ, Jésus-Christ de Nazareth qui nous sauve. Il y a un rendez-vous à ne pas manquer. Les habitants sous les ont gâtés. Les habitants sont là, les habitants sont là, les qui mais ils sont là, les ont gâtés. Les habitants sont là, les qui s'est fini. La Bible dit le grand péché, ce sont les violents qui s'en emparent. Les violences, c'est qui? Violence à monter pour saisir l'opportunité. Christ a sauvé à Jérusalem, malheur à toi Jérusalem, car tu n'as pas connu le temps quand tu as été visité. Parce que comme les attentes où nous avons visité Luanda, c'est une grande activité à cause de la foi. On a un Sénat Atlético, vraiment tout le monde marqué. Si vous avez un homme qui nous a dit que vous répondez, vous avez une réponse franchement. Vous avez la réponse, c'est pas une examen. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous êtes un peu fatigué, mais vous avez oui, tous allez préparer. Voilà, les rendez-vous fixés pour cet dimanche. Nous serons donc signé Atlantico. Je vous invite à venir très nombreux pour saisir l'opportunité à cause de la foi à Luanda, signé Atlantico. Nous sommes à Angola parce que nous a invités. Donc un grand merci
na mosali na nzambe papa mosolo, un grand merci. Et aussi un grand merci na papa Louye parce que soit zaki pe papa talinga lo baba ngati na bengisi mais tant pas mona ni pété pour bien que na charge à papa mosolo, mais il a compris que ngana baba na benga kaina lo baza ya beaucoup libiso na ndako tata, donc azalo ko tata, donc on a remercié au pai pour ndenge tika ngati na bisa passer mosolo mamunyo so ndenge ubanda na biso ba o même libala na ngai papa za même da simba mbonga libala pa pesa. Donc merci aussi papa pour na main d'association oyo nzamba pambola binomi. Merci na basali na nzambe nyonso boza awo. Merci na basali na nzambe bandeko nyonso nde boyambi biso. Boyete po bozanga eloko osala, mais po bolingo mo boyezalaki. Et en plus, je ne suis pas plus que vous les boyé. Pour mikolo na âge baza awa ezaka ngolu o nzamba tiebiso esprit à unité. Toza ba membre na corps à Christ. Vous comprenez que songa na koza loboko yoza lokolo to sangana po to sala force loko. Merci na papa Fortino aussi tous les témoignages. Nzamba pamolo pour nous sensibiliser batu pour ba ko yoka Christ oza Seigneur sauveur. Donc merci na bande ko presse de la foi TV TV5 bande ko tout boza awa onyos bolanda biso de la foi évangile Kosi donc missionnaire Kosi toutes les chaînes ont déjà beaucoup à sur place Kilongo na yebi déjà RK Pro na yebi déjà chiffre 9 et belé oh tout beaucoup za na ko cité tension na bosani nzambe penza pambola bino. Alors to libérer place encore une fois de plus. Donc on a 5 bino penza. Merci équipe mon papa Mosolo bandeko nyonso ya CFC Angola, donc tout le monde sans exception apesi bino merci na komba Yesu Masia Nazareth. Amen. L'homme de Dieu, moi message pour le peuple Angola partout bazolanda bino peuple à Luanda activité za dimanche oyo na 14h misusu to ba to na prix c'est combien oyebisi ba peuple ya kotoni. Bon tozo benga bandeko baya penza les 5 toza awa na Sina Atlantico. Toza wana les 5 à cause de la foi et tolongwe na Congo toye awa ngo to sengi bandeko boyeza gratuit. Donc papa Mosolo nzamba tchake na mutema bazo espace wana po batu bayoka nzambe. Donc ils en a frété à kofuta eza papa Ezekiel Mosolo na organisé c'est gratuit pour que les âmes soient sauvées et que Christ a la glorifié. Donc on a koloba yango tout à les 5 na 14 heures. Toza les 5 wana toza les activités et tant aussi ça les 5 le 8 to bandi lisusu activité mususu na CFC na Ojaenda na CFC Luanda. Donc tozo ba programme nyonso na bandeko baza chaîne ba télévision ba pesa bino ba détail nyonso na bosani pété oloba bakulutu ya mboka obo sepeli ko yamba biso nzama pambola bino. Je rappelle que tozaki na comme toyekoli papa Louye Alexis biso respect wana apôtre Miezi tozaki na mama papa Kizamina abenga biso poto sa musala na stade tozaki na bino wana papa izamboka na bino yo toka bino boza responsable ya boza mutu avec l'église des réveils awa. Donc un grand merci notre kutani na nuté na yebi kende toyeboye to kutana na botoso toza na ngoto wana respect minga vers bino ba mikolo nyonso na oya biso assemblée de Dieu ba kolo nyonso l'église des réveils ba communauté nyonso oyo to sambela Yesu Masia Nazareth mo konspé mobiki c'est avec beaucoup de respect na zopesa bino mbote pe na zo remercier bino déjà na yebi ke ba kuluto okutana. Donc papa Miezi ba sala nzambe nyonso to okutana bino Yesu Masia Nazareth au sala biso bolam. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci papa. Voilà, l'homme de Dieu vient d'arriver. Je pense que vous avez compris, vous avez lu le message. Et merci à l'organisateur. Il est accompagné de Maman Esther Yembe ainsi que son épouse et papa Fisto Bastende de la France. Et bien voilà, je pense qu'il y aura quelques prises de photos. L'homme de Dieu est là avec toute l'équipe. Ça sera chaud ces dimanches à Atlantico, déjà à partir de 14h. Venez un peu avant pour avoir de la place. Bon, il y a moi avant pour vous avoir place dans Kati, mais 14h activité. Dimanche Oyo, les 5 na Atlantico. Pasteur de la foi CAE, je pense que vous avez en chambre orienté, à vraiment à l'aise, na délégation les 5 à Rokoma Atlantico avant. De Boya avant, to banda ko bondela, yaka na kondima. Eza ofele, makamba ko fute ezate, eza ofele, yaka ko mo akembo nzambe zaka na kondima. Peu importe problème aux ana ngoto difficulté aux ana ngo, yaka tela Yesu Masia Nazareth, Jésus-Christ Nazareth, nzamba solo père bomo, nzambo papa monsieur de la foi CAE là. Voilà, mon prophète Fortina Mbandi et Botel prophète. Bon non, ero to comme pourquoi. Ngana zo comprendre nazo ki na oga bongo. Yebisa biso nanu arrivé à l'homme de Dieu et puis grande activité toi na à cause de la foi. D'abord impression na ezande. Bon, impression na évangéliste Jean-Paul azamuto biso no stolinga ka azali pamboli pour na corps de Christ.
azali kabo nzamba teli biso na Afrique na monde azaka ya Congo te yaza international biso toyebi nzambe ya papa de la foi batu baya ebele na sini Atlantico baya koyoka nzambe baya kokumisa nzambe eza ofele bache ba bis partout mutako sabino te o ya kofuta mbongo kuna eloko nyonso eza ofele boya to sambela batu bazana ba problème batu bazana ba kam mutako bikisa biso ezaka Yesu na oyebisa batu Matthieu chapitre 10 na verset 5 à 10 Yesu alobi kende bobikisa batu bobikisa babeli batandenge na ndenge mutu asala singi ba pesa ye likabo uti na Congo et Matthieu avion et na Angola na yeko yebisa peuple de Dieu ko s'attarder te poussana oya koyoka et osala biso bien donc bo poussana belé bana ba palanka ba mabor partout kazenga kilamba kiach bo poussana boya tozana à partir de 14h30 jusqu'à 18h ba biseza ba ekozana ba imbonde na ba mabor ba ojaenda yope olinga parole la vérité olinga bonne Christ c'est na pasteur de la foi ozana ba mituka na yo okozwa pe mutuka oye na sini Atlantico biso na Angola transport ezala facile partout même ozana Belfika yaka basa na nzambe nyonso Angola boya to soutenir na yebi ke papa na biso Maréchal Mies Antonio mokonzi Angola oza responsable na biso na église de réveil ba ozala na père génération montante place azali Aigle Royal juridiction mobimba ya FIMAM ozala na ponga nazo présenter na représenter juridiction ya FIMAM donc de la part des prophètes Fortina Bukanga. Ciao. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Et bien voilà, je rappelle que le rendez-vous est fixé le 5 Oyo na Atlantico. Na 14h yaka no avant ozo place to ko bonde la boki mo sa nzambe lobi ba sa nzambe nyonso Angola ba lobi e kozala opesimbwa mbo boyina yaka ko bonde la e kozala kitoko mingi to sambele longo to mwa loboko na nzambe. Habil pambolu e uti na RDC e zu avion e yeti na Luanda. Olingo raté raison ni européenne. Raison exacte. Yaka to bonde la longo na ba sa nzambe to mwa loboko na nzambe. Merci ya David Kibanza makasi mingi. Merci na bande kona sa Fondasta TV5 Angola. Merci papa Fisto Basene na Providence saluer ma Nathalie CFC France Tozé Longo Bokolandango en direct na de la foi TV lokola kozala gizalaka connecté na de la foi TV partout à travers le monde dimanche à cause de la foi Luanda en direct na de la foi TV okolanda on netika koza awa na Luanda izamala mais so oza ndinga sale fort oya ozo lipamboli en face et zappé kitoko mingi. Merci l'équipe technique nyoso tona bango Rais Kangi Gauthier Kele Bogo Sanderson merci na bino nyoso lenge msali zo kitoko papa Prince Mafuba na bo santé tokuta na bino de la foi TV. Eu sou evangelista Pedro Pussolo. Vim para anunciar e temos um evento religioso para a glória de Deus e para a nossa bênção. Desta vez, Jean-Paul Mayata de la Foi, da RDC. A fé produz milagre e testemunho. Desta vez, a causa da fé, a cause de la foi em Luanda, Angola. Mikolo, solingi osabone, obetika ...